Lukilanga. Alobi Lukilanga pasteur. Na maman Denise Mbouyi Mwantambwa. Wana mwasi ya Kabende Lix. Alobi Lukilanga ye. Hein? Ba grand visionnaire ya monde oyo. Siko yo lobi nini? Champion de Macao. IDPS viva! Viva! Fatih au pouvoir viva! 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 Bonjour à tout le monde. Bonjour. Et bon début du mois. Nayebi ke 10e mois o nzamba osela biso bolamu. Amen. Tolinga ika tomeka to expliquer makambo ezoleka. Yaya bato ebele batiaka tembe na makambo tolobaka. Bafingaka balobaka lelo réalité ebandi kokokisama. Tolobaka na bino awa na parlement debout. Batu bapietina service ya inspectorat général ya finance. Adolphe Muzitu na Augustin Matata ponyo baniataka yango po ba favoriser mafia na bango mbongo ebimaka etongaka banda mais nazolo bano madusu ekangami rien que na mois de septembre ndenge loto bandi octobre recette koti na mboka 217 milliards de francs congolais équivalent à 5 millions de dollars américains. Viva! Pour comprendre que c'est pas pour rien. Mokonzamboka a valorisé qui inspectorat général de la finance, basala musala ponanini ayebi. Mboka o ezalaka na corruption makasi ezalaka pena sous développement. Pourquoi tango batu bazoyiba mboka peso zonga na sima. Or liti ya mokonzamboka ezalaki ke botika bango basala. Mais to bloqué ba madusu et sika o bango ba yibaka et permettre mbongo songa na mboka siko yo yebisanga rien que na moi moko une affaire à 5 millions de dollars américains et songi na trésor public pour comprendre que musala o ezosala mesa kitoko IDPS viva yaya na lobaka na bilo na tongo wa boboya kanga soko zowe la kilote na makaku tikela yala akoluka place akocha mukila il fallait Kabila tikala na kinga kati mais Kabila ye akota na Sénat lokola sénateur mais ça tombe bien oyo ka ba campagne nyoso na ma a combien plus fort que Kabila a droit lokola ancien chef de l'État et en même temps a droit lokola sénateur à vie c'est que ba droit nyoso tant qu'ancien président de la République il n'a marre et puis si on la justice c'est Simba IDPS viva yango wana na lobaka zwangata conseiller nangaki na yebiselo kaliboso panza FC bazo chao na buso batindi yakende na Sénat sikoyo osa sénateur en même temps ancien président de la République. Or Kounozo soit plus de 670 000 dollars américains. Sikoyo na ba avantage nyoso ya ancien président de la République. Nyoso na ba salaka ngo po ba yebisa Kabila ke ko banga na yote. Ata soko tiki pouvoir biso to kobatela yo. Or bazo yebate bazo betana mwana menise. Mwana menisa yebaka meniseri malamu koleka étudiant ya INP. Oyebi au moment que na INP bakangi ba bâtiment tata yebisi ya lobby Gilles jwa kiti wana beta yango se alo beta ngo na fin de serre INP musale ça ako beta ngo bientôt beta ngo bientôt nenge moko na fachi be atindi ki Kabila bi côté na Sénat si koyo d'office constitution et kolongola ye déjà na enclos basalaka ya statut ya bassin chef de l'État et loko moko sobriqué par bato ya FCC y compris na Martin Fa IDPS viva sikoyo et loko wane kosenga yango moni biso tozo soutenir démarche nyonso ya arrestation ya Joseph Kabila mais comment bakanga mutu wana te yumbi makamuni ne le kakuna. Comment bakanga ete na beni bato azokufa du jour au lendemain? Comment toyoka yete mutaboma Frankingi kena mwasi na ye? Comment toyoka yete nzota Fidel Bassane sa wapi?
Comment toyoka ete na pesa ordre babo machebeya? Comment toyoka ete massacre BDK Bundudia Congo? Comment toyoka ete makambaka mwena sampu? Guerre en Est ebomi plus de 10 millions koleka génocide à Rwanda. Bato bakufi na Congo baleki même bato bakufa na guerre mondiale. Soko tchete me vérifier lobi akolo bananga la kosi. Il de pas si FIFA. Siko eloko kwa bongo tolanda te. Yo ye olobi Kabila kosonga na 2020 abosana kini il dépasse FIFA yaya na ngaki na yebisa yo boye prophétie ya papa Etienne abi laisser les Kabili partir ils seront bloqués que ba ko démissionner mais comment bitumbesa na est batu ba otonga na est Shadak a inauguré hôtel na Est. Augustin Matata pour l'université na Est. Si qu'on guerre à Est et so profiter na bana. Mais comment pas? Alexis Tambwe Mwamba lobi non. Nous attendons beaucoup. Na président de la République pour la Est. Maintenant na linga keloba. Nous attendons aussi beaucoup. Na président de la République pour la réforme et la justice. Nous attendons aussi beaucoup. Na président de la République pour la réforme et l'armée. Mais comment réforme à Bilo qu'on a bolobia ça violation de la constitution mais bosso c'est là pour la guerre à Est. Il y a un individu local Daniel ça yango moni hein ba parlement oyo ça na tinate. Comment un député élu du peuple est-ce que ba député ba yebi rôle na bango député qui na front il se permet ya ko faire révolter ba militaire botala ba militaire ba bundela biso na mboka fi ba omene Ozo yebisa directement mon konsamboka. Mais est-ce que ça yango na lobi malamo za la parlementaire de Buna IDPS que oza la députée à FCC to ya la muka. IDPS suffit pas. Est-ce que parlement le président de la République est incapable de la parlement? C'est leur constitution la biso. Le président n'a rien. Il y a qu'au devoir na assemblée. Daniel Falaloba, non. Il faut interpeller le ministre de la Défense. Interpeller le chef à gouvernement. A expliqué Bisso, Makambo Bisso Tomoni, na Est. N'a rien à voir avec le chef de l'État. Bon, yo soko lobi bango baso $60. Mais yo safou, incapable à roloba monument na yo sa combien? Président de l'Assemblée est incapable. Ya koloba montant oyo ba député ba swaka na Top Congo. Bon, ce qui bino boswaka, primatique à swaka combien? Bino moko parlement boswaka combien? Sénat swaka combien? Voilà. Yango bomoni évangile selon Pasteur Gili. Na lobby, il faut te bouger même la constitution. Tout son qui sa pouvoir présidentiel. Et si qu'à président a régné, pas au gouverner. Et Yokani. Il dépasse FIFA. Viva. Peuple congolais na olobana bino tosana batumoko incapable au baso diriger. Est-ce que la ville province de Kinshasa a un gouverneur? Il dépasse FIFA. Yaya, bakulu tulanga bayali ba papa basaliao. Na bané 84 na lagi no mwana l'école primaire. Tosala na gouverneur moko papa Kabaïdi na kufite na limité. En donnant na ba clôture nyonso ya ville à Kinshasa ba chango choto peinture vrai ou faux? En donnant liboso mapangu ba chaba pelouse vrai ou faux? Mais est-ce que le Longobila il est gouverneur à ville à Kinshasa par rapport aux Kinois ou bien par rapport à Kingakati? Est-ce que batu ya ndenge wana bakoki ba aider mboka wekende liboso? Non. Il dépasse FIFA. Peuple congolais, soutenons Fachi. Fachi, c'est notre sang, c'est notre frère. Information lukuta bopesa ono Fachi dossier ça na mesa yem tabo ya ko livrer ye. Yango Fachi a comme sida pas livrer chez si. Masolo lukuta. Oh, en si longtemps a oti kachona yem ta okanga ye. Bino bato boko tsaka ye boya kokanga. Ne démarche auto sa libanda. Démarche yango wana. Papa tient na lobaka c'était moi na wana mati yango akoki. Comment pas? Nazo kama lelo certains Congolais peseri qui na réseaux sociaux
bakomi ko commenter photo ya Maman Olive na Joseph Kabila. Mais c'est bien. Balandine c'est. Et ça lui peut bien Maman Olive c'est. Pour pendant 18 ans tout le monde est pendant maman sote silaki. C'est que libale salaki bololo. Mais les locaux la mu consipe et sili nango. Et ngelo bake après pouvoir les appeler la vie mususu. Tout le monde peut na photo ya vient nanga Jean-Pierre Bemba na maman Liliane Basimbani. Et ngelo bake facha la kisi bango que na pouvoir na bolingo et ça ka loko comment? Bala bololo. Il n'y a pas suffi. Peuple congolais te veiller, te soutenir justice, te soutenir IGF, Inspectorat Général la Finance, te soutenir bango na musalo ezo salama. Yaya ba mafie bakanga kamboko. Ba compagnie nyonso zomona soko kreze na sima nango mutakabila. Babiloko nyonso zomona na mboka na biso. Na sima nango mutakabila. Donc yango il faut département wana totia bango na losambo même justice et tomber kanga ba miibi et permettre mboka na biso de développer et yokani et développer mboka na kao batu bazoyi ba milliards mais recette à moi moko bakangi madusu et bimisi 100 millions de dollars américains. Il dépasse FIFA. Fachi au pouvoir FIFA. Peuple congolais, soutenons Fachi et aimons le Congo. Nazi appelle en décollant moko à Lucha. Alors, passer to soutenir Bino. Combat na Bino na qui n'est noble. Ko soutenir Fachi et ça ko soutenir la République. Malgré ndambo bande kona biso musu bazo tengama bazo critiquer. Yaya, le lopeto matato kita. O critiquer Fachi nani. Entre nous tolobana. Na tongo bolali o Fachi te. Mais oyo boyaka Fachi pour le waka Fachi ça non même pas Kabila. Mais les lots si quand on FCC ba comme bundisa Fachi, c'est que Fachi regarde na yeza na mboka. Bosko yozo bundisa e pourquoi? Il dépasse FIFA. Yaya toko continuer combo tina li fobo. Toko bunda toko longi sa république. Botika rubero asa asala. Bible lobi ba koyeba nzete na mbumana ya. Bakoyeba nzete na mbumana ya. Boyoka chef kutimia kufaka kuna na minembo roi Rwandais. Mais comment Moutouana l'obakate? Mais Azad toujours n'a pas poste clé, il y a République. Tobet alikamba identification au bapé ça y est. Mais au salaka bandakala, pourquoi vous salaka ngote? Vraiment. Il dépasse FIFA. Yaya. Ezanga koyoka no susite ndekoma loba inanga mukomsu na longwa abi passer na yoka ikanda ba ofingo na TV ngabi we na leader amen na leader mutana fafinga po mutuana ane loko ba kolandele na TVT ngai falandela pona nina sali leader yaya sans identification sans recensement élection exatée. Évangile selon Fosset. Élection exatée. Donc, aucune élection n'a carte électeur. Il y a Joseph Kabila. Il y a mon ami qui a dit ça, pasteur Rouana. Pasteur Oya Loba qui est. Pasteur Rouana. Oya Loba qui est. Na écran na moni Joseph Kabila na 2020. Toye bisaye. Toye bisaye. Yakotaka plus pour na Kimouyi. Donc Hassan le loko oyebisa peuple congolais Moyibi munene. Akota plus pour na Kimouyi. Donc atika makelele. Atika makelele. Mboka weza ba congolais. Mboka weza 80 millions d'habitants. Récite ya Kabila pendant 18 ans. On a passé du latin à la riba la musinga fola za la reconnaître. Azoba professeur akanga bango comme ça bango ba so. Abotona bango ba diplôme apia bango buso banaba. Bango ba bilokos. Ne wana récite à Kabila pendant 18 ans. Mais récite à Fachi na une année à valoriser gratuité et enseigner. Alléluia. Peuple congolais.
na lobi na yo buka muna buka kwiki député ke koloba na franc lobi mukonza oyo la so de mouton bongo fala welela ni mais pourquoi pas ye pas yebisa wanke nga pe na soka mwa ba 6000 to kata biso ba député moi 1000 et kosala moi $1 million to pesa pe koto na front bobo comprendre que motema mabe ya batu et c'est bandi obima. Merci beaucoup nzamba batela yo losambo kotika te bondela pona chef de l'état na lobi na yo siko beka ekwe yo omoni motema mabe ya bandoki to na bango na mboka prière est important maboko na yo zalaka likolo losambo pona première dame losambo pona chef de l'état losambo pona bandeko nyonso oyo baosala na mokonzi na motema mala vraiment nzamba batela bino lobiso nkola